babenganga Jemima Mouna biminati oh ce qu'on a nyango ça qui va démarche pour que Mouna zalbanda tia nzambe yango mutu na mokili bakitina likolo ya nzambe to basoda bayozwa nga bongo to matuko mtina komi batuni yebi mwa mo bwena bina yebi te maso mone boyebi na biso na mone na yebi baola kisanga mwana ngona bina yebi me komboni na yebi te 9 ans oyo o violé mona be o violé 3 fois o souvenir pas o tindie boyena bo j'ai mama ina makile silanga na bina yebi me na tikala o tinde petene on lo banzambe na likola zo kanga na lo bango banda lelo ti lobi venjema nazanga mutamasumu na mutu mabe mena yebi kuzwa bana mike na mutu mabwe na botama na botama na mona master nga Germain to bala loimba ya kitoko on pa abali mwasi ne mais je mettre ko to kama o changer to bala ta masa na biso to bala yo ndo bino changer bina na changer ndena ka mo na baso ba frère te nga la frère te na ka muna mais na bisko sens abonzambe na bisens ke na go différencier à moi so na go lala te moi so na go simba on te moi so na go bimane te ulala te mama beza forme to mona pe mama Lydia na ba plibier même te nga loba ngo mukolo bat ba mona ka ke moi sa mai kalamba ya sali boya na mai ka batolo ba mama mai ka nga pona nga na sepela te na ndolo ba bon take musala nzambe da contre musala nzambe suka moto suka ba plibier ba sa musala nzambe toi musala nzambe pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima ibele. Voilà, votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, à travers votre chaîne Congo Victoria. Eh bien, je suis là, madame et messieurs, bienvenue encore une fois. Et merci parce que vous avez aimé, vous avez partagé ma émission, ça me fait énormément plaisir. Voilà, vous savez très bien que Makambedo, les Kanebele, Bele, Ana Kinshasa, oh, nous faut au courant. Alors, beaucoup de gens, oh, Yobalinga Kabiso, temps fort, momoni auto, tozala la moto mbala bangona les sanga na biso ya ba charge. Alors entre moko na biso bane ko mona susute beaucoup bon agema tozo mona mona te mona kenda wapi. Alors la bane ko baka kete mona zali. Alors lelo vraiment beaucoup ba vraie raison, vraie cause où ça là que mona bane su ko mona na te parce que il est déjà sur ce plateau avec Clovin c'est un peu de parler par rapport et le koni comme la ki mona pour que azala absent na monde à YouTube et puis tout le monde a été nanya koza kiango et comme la qui ndenge ni yemo kaza mieux placé à ko expliquer étant donné kaza pe monde à média on va ça peut to taper makambo e kolekana ba sujet ya ba publication ya ba tout monima Lydia exposé ba ka eza ebele Koffi Olomide la zui passeport diplomatique alors ba tobe bazo ko boya yango il ne mérite pas ça autant notamment Sankara de Kouta parler to moni pe le sous Marie-Paul moi t'as envoyé que tu Koffi Olomide donc azo mérité même pas. Pourquoi? Alors tu me rappelles que c'est la langue. Voilà, j'en suis donc le micro peut confondre n'a invité langa. Là j'en profite pour dire merci à Moïse le prof et à notre boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas, les boss très très charismatiques. Merci pour Nayo, merci na Ado Senga ou Yatikangate l'homme à suivre Ado Senga depuis la Suisse et aussi merci beaucoup à et femmes depuis Paris, ma Belgique 4 donc Nzambe Azanayo et la Chine de Karine Mokonzi et puis Karine Mokonzi Mona et Vicky Kouli. Bah bonjour Nabino, je suis avec Mouna l'artiste, le roi de Makiki, le roi de Makembe, Mouna bonjour. Les retours à plateau, merci na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as battu l'inga tamulaï ou partout na place Nazalaki, bandana commune Kitamo, parka Gombe, prison na Koti Makala. Jésus nazalaki nanga soza nzambe oza nzambe sote na bible bi l'union so basala espoir baleka makambo makasi comprendre so lekina mama makasi te
donc vraiment aux gens élite donc maman les qui n'ont pas ma casse collègue ma casse ya ma casse et maman bo ba tavanda na prison ba 20 ans ba 10 ans mais tek aux innocent moi nzambe ba baka ine close la innocent makufa pona masumu na biso donc so yebino likambote yango lelo moni na vandi sur na plateau na et daki ya mususu bo moi na 10 ans na plateau ba bossa na nzamba salinga espoir le to vandi sur na plateau na remixer mon boss monsieur Dedi Pumba mami milinzemba motema tous pepele ya mbetolo sans l'espoir na banda chez maître babiso ngosa la soki a bien coiffure a bien vraiment coiffure a kitoko vraiment kanoka na banda na baka ya okotika olobika na oluka place mo ba vanda ka kitoko vraiment ozama très kitoko na so maître ya kumisa neve case okotapla batsa musique a kester au mona ma kitoko na kobosa te Pauline Ngengo kabeza ka éducation bato ba soutenir ngai Sarah Ramazan otozarani na Congo France na pesi mambote na musika ra souci mazola la tazo benga muna dossier komi wapi muna sala boye to sala pa ebike muna ninga tambola ka ba Pauline Ngengo mama misudu mami milinze mamotema bien fo za ba mama mami milinze manzamba pambola yo na ko bosana te Fanny Bongende bato ba soutenir na mona pe nani obenga kingai chemima donc bato ndo benga nga déjà c'est bon on a ba te belé bando benga ba soutenir Gilet Butalatala comme Sanga Raphaël Walukonko. Donc merci na bato na bato soutenir nga mona prison ya place mo boye la place à passe prison na biso so côté sango la place mo boye chez mo ko lela so biso côté la prison mo ba innocent oyebi likamute mutuna makolo yebite oyebi ku mwana ngo moneme otikalo simbe to otikalo tinde tata gratte na tanguba ba koseli o violer donc na zio boye ça vraiment plaisir parce que bato tout banoyo kaka muna boye expliquer biso pena il kamango ndenge bandelaki na ndenge memaki oti okota na prison na tikelo pena temps ba comprendre parce que musuba salaki na yango te influence kaka expliquer pena zaki non bona nga ni mama na nzambe bato no so ba ni marete prophète te papa comme peni Jésus nzambe mutuma ta ni marete nga bato na question yo zana si mona masi ya modo be kamusa bato metanga kufa rido stem pour les sara nini e katana yango mo comprendre ezango mangana longa no Lorsque mes avocats en avaient marre, lorsque la prison vraiment makala bon. Ouais, Gilet. Te mulangi. Na star, ton a côté prison na star, na avocat na suki na mulangi te, na tel c'est ate mais ba katinga suki. Et ama mo ezara ba réalité à prison so ba kata suki. Donc j'ai ma et ama mo boye na mulili côté na kat na mambebele côté mais tek nzamba zali yo moninga libanda. Donc avanda vraiment boye ndeko ya famille wana oyebisanga ke munafoza ya mayele na wakike pa biso baswa Kiswahili vele mwana biso boyena bingai na lela journée ya mort na zara dimanche na haute église partir ba 13h 14h mtape so message ba bio violer moi taka dossier à viol ya mwana pa ya jini 9 ans opo yebité je mana lela vraiment na lela mais tanga yebisinga bon ba 16h na tabo batal pompe bazaki muso ayo tozala noté boyena bako so mambo jamais boyena il est canon moi na ngozonga ba 16 ya moi si ba 20 moi na bisanga moi na famille na bona ko yebisanga ba 22 ans 23 ans ayebisanga ke bakangi déjà mutu oyo asaki efe wana o comprendre est-ce que bakangi mutu asaki efe wana ya viol wana il est canon ngape na bia taka oyebino likambo salate il est canon jemima je dis m'a pas violé moi non lelo est-ce que quand ça réaction lelo te on réagit mbala moko après 4 jours 5 jours na vandara ba soda ba yo muna so na kina coupable na kina sala likambo dossier ve osani okima mais take na yebi likambo te donc esenga ka faire le cas procédure ba nsuba benga zo ba fa okima tango na ba soda ku ba yo tango okilika mabo fa okima ndo okeboye. Donc il y a bossa na banda 20 à 10 ans mais tellement na yeba ki naza nzambe likambo na yebite na nzambe no bima j'ai mana komi na lela ya mo na nzambe na nzambe o nini la te ba suda ba ye ba singa te oza nyongo mo bo ya mama mo boye foko ma boye na bo bato basanga bongo ba locataire pe ka lupango après bango nga na mbongo na mbonga kisi na melisa lupango mobimba epare masanga les jours abonani ya mutem malamu musu tozana na vito tika osala jour abonani dara to vanda lupango
ezalaka asombi azo secret na teso sombeli moko esanga bien asombeli bato secret donc d'après o ba locataire musu bango bamona ke yazaka na mbongo aza na mbongo akisi ndenge bango babula zoka ndo organisation sur internet za mutam ndenga sala mam ndenge ni jema ba koti ndo $10 musu linga ba koti na $10 musu na tena somba faire ba koti na 20 na somba na koti na ya ndenge na muta sala organisation ni par rapport ndo ndo mona musu palo vandi se parler ba mona mutam tazo azo sala na ndenge mam na ndenge ne toba yozwanga bongo oza nyonga mutatenga za nyonga na nyongo te nde boye na boye wana za na mwana nga mukie na za ka ngana mwana nga za 3 ans kwa na lela ba ye wana to na monika ka to na monika ndeko na ba mo wana kati na bango na bia doso mwana bango ebisela ngai afana za prida ngande sko fana sauter premier na bisa la police mais ba master nga si ba ye ba kana ebisa ma ye ma ile kutasa nga funda bango na bino funda limongo likam na ebite ka boye na za ma négligence on vraiment négligence na ebisa ngo pe passer na biso berger batal pa on peut mususu bazara cibler si ba ye ba ka to ba soda ba yozwa nga bongo tomato comme tina komi batuni ngo ebi mwa mo bwana bina yebi te mais so moni boye bina biso na moni na yebi ba ola kisanga mwana ngona bina yebi mais komboni na yebi te 9 ans oyo o violé mona be o violé 3 fois o somme pas o tindie boye na bo je mama ina makile silanga na bina yebi mais na tikala o tinde petene on lo banzambe na likola zo kanga na lobango banda lelo ti lobi venjema nazanga mutamasumu na mutu mabe mena yebi kuzwa bana mike na mutu mabwe na botama na botama emsu na mona père na biso te mais na yebi ko yede bana mike nga ko na mama te nga mena ngati kanga ja seta kenda kuluka mode pa kenda donc na koli nga moko na yebi via passe ndenge ezali na yebi via borfelin ndenge ezali na yebi mwana mukia kozwa valeur mwana mo libanda omoni nga da bajima ka mobwe na ko mona mwana libanda so muta abengani na ba bengani te manga mpese aide nini so ten internet bat babimisa nga na internet menga abimisa bana ebele na internet o lelo pe ba sala ba lia ba mbongo o pe lelo musu ba cameraman ba s'occuper bana bango pona yebi via passe ndenge ezala donc eloko ekomelanga na mona ngo so na vandi na taille na ezakanga zina na prison musu na orba est-ce que mona to non amona nga misato to 5 to 8 to 9 to 10 na ndo mituna to mutu mo la tenzo to nga mona o na vile batuna wapi ona atinde nga ji mamo balo donc na sa da batuna na samba na on préparer donc après 5 jours ba vile mo no ye donc j'ai maman de dossier nini dossier ezaki batavanda ba 10 à 20 na komi na copine ki tambwa na sala 4 jours ba otindanga na parka gombe na sala kuta pe ba nini ba férié boye na vanda une semaine parka gombe une semaine ou 6 jours ba transférer makala na OK makala bundi parce que bo pesa ba avocat na nga fo ba mbongo chaque jour $25 nde ba lande au dossier $35 panda o nazana ni ba lande la dossier maile sila nga mbongo ya te mbongo na maboko mbongo ya te komi benga mutu bwa edo benga mutu noka tellement to na mutu aza na mbongo tellement to na mutu aza nyonso apesa za nyonso nzambe yemuka ko mesko kokota likambongo ko mobundela ba pasteur libanda ba prier pour nanga donc tout le monde a prié pour nanga tout le monde o maibi ke muna nenga vivre na muna ndaza surtout batali mwana ngai batali atangisa mwana bibika ba famille na biso ba famille zango makoki belete je manaka passe mona mutema to ba lo ba so natali ke nga sala ba don na kenda ba orphelinat na kenda pa ba mama veuve mais na tikala filmer te na kenda ma pa mama veuve bato ayebi amuna la so ajimbo na longola ta 100 so mutati nga ta pone ngo so tinga ta mwata mame meta na longola mbongo na nga mutoki nanga na kipa ba mama veuve na somba ta sac à l'eau so atani ata to batindela nga mutuka vana tambola nango na somba sac à l'eau so na sombi na kotikala ba orphelin pwani na yebi ke o na zwi za mutu mutapesinga mais après na bana mo bazali banda ba souffrir na bana mo bazabu ba sala na lela nsi nzambe kanisela ngai muko jile botala benga ngai bisinga yondo zabu nko moto zakana na bimbe mama vadia mère limo evanda na kimia moi bima na ebisanga yo leka ne tap bo yo leka pesanga ma professeur vinanga mwana muki apesanga professeur yo leka bo yo leka betap bo leka betap nyonso ebisanga yo mona na amion donc mamba ebisanga oleka boleka mko jile botata so na ebisere na ebite abenga ne pas rappeler ngai oyebi makamo ba ebisa ko bo mko jile botata zakana yondo za bon prison no côté za prison mutu te za prison nzambe yo foleka o sela nzambe na biso na sela nzambe na ba niveau mabebo niveau bo so 10 ans on sela nzambe nene donc nzambe ebe préparation pour leka bo epose à 3 ti automne bo
Donc j'ai maman elle ici là na prison na prière na toutes les façons. OK bro ba kenda so la kuna simbité au ça ba ndo so donc ezana bat musu ba comprendre dossier on ezana ngo yété mais dossier fait ça boy ba senga boy rien ba ça la boy donc mbongo baby ya mort j'ai mima ni wana tant ba kan ba boto le blonda boto la blonda ko neni mbongo ngamo na wata na prison mais biba famille na biso famille za ba famille ba moyen te yo moko mi bundela sko donc libanda non yo mo mi bundela bosko na kati donc famille ko za makoki bakotsa na bango mais so za sanzambe na ba dossier obimate ya bato musu bana mbongo na ba dossier o bana mbongo ala pe innocent makoti sa azaki na nzambe te akanga mpe libela 10 à 20 ans mais so tie nzambe liboso makambo nyonso liboso nzambe capable osala ndenge tout ya façon pour na lélagement na façon tout na sambela nzambe na façon tout na binzambe nga dossier na yebi yango teleka mona yebi yo faut kota osala mukono ke prison je mala lela mukono ke prison na comprendre na zo forcément na comprendre ta ba benka muna ta ba ben kombo na ngama kitu mamu Cédric na sinzambe mukano ne kokisami na lela te na yembi nzambe na yembela nzambe nzemo mwa nzambe na yemba na mati abi prison na leka ngo na kinda ngo na sala bemelo na koti ngo na ndosa ba don emsu na selemba o emsu na ba par protoni ne zaka na kota prison emsu na koti on pone ba batunde ba vivre kuna e ba pe réalité na ba osa ba don pe kuna je ma wina vanda na bi hauze su mwana te fo mama nzambe na koti église ba la borne eza kuna ba catholique ba ni depuis na kota prison chaque jour na général banda tongo ti 13h banda tongo ti 13h banda tongo ti 13h pour na monanga su muta ko sunga ngati atana bengi jemo sunga nga rien atana bengi muta sunga nga muta ko tsambongo mais so eloko eza mabuka batu po eloko utena mabuka batu so eza mabuka batu eza mulile ya mulile mais so nzambe ko buka ba chaîne nyonso nyonso ko bimi na ba dossier ko ti bo 3 semaines obimi ya eza donc ya facilité biso comme bato ça la groupe bato ba cotiser nga bito groupe bango ba senga 50 000 bato ba 50 000 ba senga 50 000 dollars ba pauvre 50 000 dollars ya bango zango za ba pauvre te mutambungu na mukila zarate pour mukoso bongo 50 000 mutanga akufara tika tout mona ba Marshal bo mobutu ba kufa batika tout muta pauvre na mukila te comprendre donc ils ont kaka mamo be lekelinga dans année 2022 mamo lekelinga yi donc ya nzambe donc po je mala lela bikambo yebite suko vanda mambo non tout na suko amona ngana buto tu sais que zani côté na prison na so yo côté dossier ni viol OK plat ba komona yeba 20 ans mo mutema décorer na vandi ma o tasko libanda mamoso o tasko mwana na otiki libanda ya 3 ans mwana fa tanga mwana fa sala bo donc nzambe na tala mamoso na tali ipesi nga pe expérience muso a vie mais mwana ngo na tikala otinda ta grata na te na tikala otinda tangu ba te mutu muso oloba boyoka ndeli ba kosela ndeni ka mwana nga tanga ezalaka nango mais elo esalanga bien lupango mobimba baka ba témoin na lupango be témoignage sincèrement mwana tant jour na bima mama lupango ale pour mtatindela nga le voka mama lupango yebisanga ko mama lupango atindela voka bata lupango bali la pona yo bata vem ko na bima veni plein mwana bali batu ntaka ngana nzoto alela mutu banini ba char de poulet ma batu na nzoto pe jour obima ba signe salami petit mona veni na so lali abiga loti na bimi mbule beti muso alwa lali loti ba katinga su mama lupango abina loti na ebe ku to bima te na loti na monika ayi ayisi bango ke mona ko bimela so lelo na lupango amoni na pe les journée ana donc nzamba ebe ka katinga ba signe pe zalaki basini alibande pasteur na biso komelanga déjà obi makala mingi donc mambe komelanga ya nzambe merci na pasteur na biso pasteur Yorgo nzamba batela ba baxelo pe be na kata ministère na yo batu tout ba soutenir na mona appel no jema utelenga pe lo mo za pona prison biso so za sa soutien so batu ba soutenir batu ba lalo na sima ikolo liaka o solo so mona ke ikolo lia donc maman eza kuna na kati prison zango bien et éduquer batu musu ba quoi réalité mususu donc faut ça na budget mo boy o za batu batindi so ba faut futa collecte futa mo 2000 francs même 1000 francs par rapport faut à traiter faut pas traiter ba lo na kati faut ko sukula la salle ba clean ya na senga mo bon faut ça 2000 ou 1000 francs dimanche on comprend donc ya comprendre réalité moi bat musu bana prison belé baba innocent basé be na prison na baki lo mo boy na ndolo ba depuis na ndo sama na lo ba lelo soki ba tiba machine mo ebimi na mamba dossier ba violo machine mo ebimi batima
ba koselo mangamteza solo to ba koselo on viola ki machine mo ba tiona kata nzoto no so viola ki le ma grrr ba comprendre eza ya viola so eza du kutaki ba okanga ba te bele ba okanga ba te bele gemina na ba dossier ndeti ya biso boye bilikambo te ata kutinda donc maele silara ngai na mona ya ke obenga nani je ma continuance obenga dossier to simba ngote dossier to kota te mais adu mutu mo kota dossier batu o ba simba ta nini ya nzambe siko lo moboe e kamsi batu ngala vanara ba benga nga jemima muna bimina te siko nanya nga sale ki ba démarche pour que muna zalbanda te nzambe yango mutu na mokili bakitina likolo nzambe akota na katambe akota mitema batu atwa yede mitema nani ngabima mbongo mebeli te mbongo ekena mbongo ebiba ta ba 3000 et quelques oza ki ba avocat ba chaque jour $35 ba mbongo merci na petit na nga Rachidi Sadik Maele abundi na effort nyonso pe ko me ba débat ba famille batiki na vanda nani musu sala boy donc mulile zaki na dossier mais tellement ba prière ba nini pasteur na biso bundi atie ba mbongo na ye berger pasteur na somo berger sous sa bunda atie ba mbongo na ye na ko bosa te maman na biso couple ya maman na biso nani nini on jeudi ko papa Léon Banzi na maman Lili pe bon pe mbote ba bundi papa Léon Banzi na maman Lili ba bundi ya mort vraiment ba tepi me lar na bango na maboko boye donc généralement ba tie ba mbongo na bango nanga mais nzambe ne mtati toucher mitema donc bon ba nzambe mutasali ki na ba toucher pe mitema ba voka ndeti bona ba nyonga ba te bele ba voka na ba nyonga donc ebika pour na perdre tout bilabulolo na nyonso ndako etekami pour na kusisa makambo garantie ki mais faut eboko soki bitumbeye c'est que lipambo lipe mora makitoko za liboso wana eba ngo na yebi nzambe be lignonso be lignonso o bazala ba sala espoir ezaka ba bimi na prison nzambe ebake nzambe jamais muto arozala aza eli nzambe nga kanga me place mo bo mona bonheur te do fa bimi so place na po mona bonheur de place ezaki place na leka yaki okanga matona obimande so na mona bonheur mais nzambe yemo yebi ndenga lexenga kuma ombenga nzambe mtaleki singa pona eba bato ba na prison ya passage mo bo donc je man tika prison place mo bo na lela tous les na sambela na tone o so lali o prier o la muki o prier o sali bo prier donc comprendre dossier route wa maman donc maele suki yo we baté obenga na prison peza mboka moko ya ko créer ba relation et mboka moko ya créer ba relation yo kuno créer ba relation monte kuna nati o babwaka kanani muto abwaka komeza na créer ba relation ba dane masaro baza o mona no batu mais est-ce que yo côté na dossier mo do raisonner tout no raisonner trop o te asko o libando perdre tout yabje ma tout ya tout TV te kan ba prime so sombe TV na primo be te kam na primo o kama ke miso so ke te lo mo so me na 250 kem so 250 ba te ko na $100 pour ba faire effort o ka passe wano yo kan au congélateur mo so mbaki na moko bo yam so ba te ko na $75 mo so me ko na 200 quelque pour obima kaka garantie nyonso garantie sila non ton ba na ba avocat nan boso no garantie ba simbi on avocat $35 $25 pour ko so le avocat chaque jour bima pour dossier no $35 $25 oh point donc maele sila ki mbongo sili ba on donc j'ai merci mais je crois qu'on dirait la Chine ba quitter parce que ngale air na lobby en émission ndeko Kenzo alobi na ngao jemima ba lobi on émission te yo po komelinga o ba jefo ba lobi on émission te ngabi non par rapport au dossier à mettre avocat abi ba dossier monsieur Zarana no ko dossier lectango et sala mabe mais ngamo na ebeki ngamo po na ngala yaki na posa ebiki na innocent na ebili kamote ba lobela te ngai on ngakuna loba na pisa ko lobela ngo parce que pour na ebiki na ebi problème ngo te na ebeki je suis nzambe donc na ngenda prison na ba nzambe mokano ne kokisa mendo sambe nzambe justice ni sala ikota likamuna poso ta na dossier na ngana koma to batuna ngo na yebi ngo te lo na mikaka batuna caisse de lo mono asuko ko lobani na sa bango justice nzambe sala pour ne yebike na lo bango utakata motema nanga on a perdre na on a perdre te na on a bénéficier ils n'ont rien on a tena bien on na biso lo mobe nzambe batu tout beli tout sote be ligne sur la bible ou ba kota prison et d'arrêter ba koti prison to ba bimi so na kata prison anga zwelo te maintenant a bimi
Donc pas les conséquences pédales. On peut bien pour les rois de Makiki, le roi de Makembese. Mouna. Ouais. On prend attaque au bête moi chérie bête moi c'était maman les sauté na minute zo ma don vima maman nzambe na ko tsopi lo boko biki. Ouais. Te ko ya tenga. Quand c'est là mon penza mais pour affermir yo bongwana. Otika ba chérie belé le roi ni ba le roi de Makembese. Trop de chérie na bandala be mouna par-ci par là donc au changer. Maman tout ça on peut bien pour me changer. Maman nzambe vraiment faut que ata ma internet au ça boye ba satanique ba côté belé ba PD ba zé belé ba te belé ba luka biluka luka na ba façon belé mais faut te ba nzamba za les bons maîtres wa repesa mutu vina tamukier ou pas ko bebisa mutu vina tamukier nzambe pour ba diable ali ane mutu te diable za ngoko ali mutu te nzambe muta permettre muta leka muta zala on comprendre na tanyo se ko comme on a vu so ebika nzambe akina nzambe nzambe otikote voilà donc la Chine bande comme sous pe oyo bolingaka muna l'artiste bomoni cause y absence ya muna ezala qui mauvaise foi motema mabe ya bande ko na biso ba congolais ya koluka ko nuire ndeko na opozwa nini oyo ki bakosela ke ka ya viol bebi numéro viol et kosenga ba mama bakota mula première dame akoti bakawana ezaka un peu sérieux mais na kawana nzamba ke ka na kawana bundele pe nango lelo après 3 semaines muna lelo libanda akomi pe donc frère Cédric comme le prophète Cédric donc ezelo moya bien ka frère te bara nzambaza on prend te bara nzambaza te so lo mo komi lo comprendre ah te to bata masumu mais to nga te to zalaka oui côté te laisse nga pété nga pona yo nga pena te lo mo bona lo bi jema bato lo ba nga kuna kima mabe bakosaka bo biso siko to kisali yango te okoti elandi yo omo elo mse ko za pem so salaka lo mo boye mabe mo boye mso elo mo se elo mso pe ko za mso elo mo mso pe ono tambola mabe nzamba nga peso elo mo boye ono tamba bet avana pesa on fa ka mona leso mo betonga obimete ai après lo kwa ne esko potika makamu nyo mso ngina mamba base bilo lingio bo biso na internet nga bisi bani bele na internet na parmi l'internet mutu moto yebisanga lekinga na akopilinga no misabana oh pan nga za ba glodia kina ya kina ba glodia kina bana nanga na za ba na ba ne be ebele ba petit musu bana poto oh pan na na tu ba cameraman ko lo ba route na ba cameraman ko lo ba te so ina ba cameraman ba BCB na ba cameraman ebele o ngana bimisi mais bato ba lekinga ba bimal boso na bazwa chance o bimisa bato tem so bata so na bimisi moto bazwa grâce o pesa moto chance ndali kina chaîne moto chaîne ye bana nango mais moto aki za journaliste mais o tailler moto e maka komi yango ayebo lo bato ese loba boy sala boy mais bango bazwa bato za ayebi lo ba teni na chaîne na mais ngasko na zo moto ayebi ko lo bato la c'est loba boy sala boy pona tele msu nga tala ka msu na vandi benga na zo 100 francs mais ndeko zo 100 francs te fona comme c'est caméraman pour ne pas que soit à 100 fois moi na laisse moi ne boy mutinda za bon nga jamais na mutu mobe na ko pesa bilo na ofende na ndo filmer te le boko lo bani lo boko epesi lo boko agujire bate nga ko sabilo nga sala ngo siko na ko laksa te mais nzambe taka yebi na zisa nzambe baba rolam faut rappeler ce qu'on nzambe nga sala boy nzambe nga sala boy na ndima ko servir na filmer église ya nzambe nga moko na filmer ngo chaque dimanche na ta ofele peleka na TV nga moko na futa yango futa palais futi sous chaîne à TV futi classe à mwana te nzambe fasala nzamba yoke ba prière na to atalimate bon y aura moi ba passage faut les kara wana etenga bo ba message voix dans deux pesa bike yuso bimena commune to bimeka na commune obimo kufi oh je banga moni ki mon ami so do ya mama nga ba ba ebisanga mama so meka na commune nangana kufa mena parquet nangana kufa donc c'est nga faut dinda o comprendre que ba rene na bona comprendre ba réalité na bike ba to souffrana pour donner besoin na za mbongo suna sunu batal banda bata prison pe faut maïkota il faut écouter pour talima batne ba vivre tali nzambe mutu so lia fufu na mai musu fufu epola aza nde côté musu ba pota ve motali ba poto tali pota mo motalobi nzambe c'est manzamba zambaza voilà donc ba fito sur internet so libale bala tika no vio so pe makamwa ba garçon bo sur internet so makambo yeso mono bimi so mon po sa makamno
teza musala mabe te ebele musu bakota mpe na distraction age obala mpe boye musu azolekisa boye mobali mpa koya babale boye atala ngai nga musu mpe eza makambo nazali musu mpe atalaki atala donc tout wana siko totala yango te totala siko makambo liboso misu ngai liboso don totala ti nga muna na pale na nga navandisa pale opale koya na pale navandisa chambre salon na baprovision na pale mo mpe oke mpe boye nabendisa mo nakoke nyonso ekwei ezonga nango mais totalisa par rapport biso tobiganga mutu soki ntango obike bapauvre bazalaka te pauvre na mokili mutu akozala pauvre elelo na ntongo na 12 heures akomi millionnaire okomprendre bave na so ya bino cibala akabwa akoma mama na premier ministre lo famille nginda te voilà so na bike baza bapauvre parce que lelo tolobaki non basala bo par rapport pour la pasi kozanga okoti na prison mais bato béagement bato wana baza ta pasi baza beyanga la c'est que bazaki ba pauvre parce que so bato boza mo fasté mo kozongo bosa eloko musalo yo musalo eza mabete na bina sense ni tango bi ngai biso lo mo beto bato so ba nga ba na kima makambo nga te ko ke mambo ko lando mais so za préparer na nzambe mambo ko nzamba ko épargner ko ya penza babundeli donc so za la préparer na sens na internet pe on ko tabilo mo bité na za na tailler na nzambe. Voilà. C'est le kitoko comme on a Mouna le roi de Makiki en tout cas c'est un grand plaisir de comme on a il c'est là qui a expliqué biso makamde comme il a qui est Mouna aux chroniqueurs ndoza wana musana okutu rozongela ngombe ba erreur musu ça les manque inde okima ngo parce que au sala ngo souté le tomoni une grande servante de l'Éternel chantre de l'Éternel maman Lydia yembela biso banzembo ya bosembo ezaka kaseyo motema yemba motema o motema na ngai ayeba banzembo ebele mais lelo boye babimisi ye tobenga ngo na teme peno bato akoba oli pour sauver na français bakoka on émission faut to la mutakalisation pour bango ba teke non ezani nzoto maman Lina ba téléphone ba nyonso est-ce que tout peut ser prophète de Nile c'est raison parce que tant que continue en 2022 émission liboso ça ka baki ndeto koti boy et la basala nzambe o bonne ko respecter ndeza ba yembi ba homme politique et belé satan nzambe ko laksa misala ba on na polele boko mona ba mort to moni ba ko fina matadi kibala bo ba belé pasteur c'est ça le ba en 2022 mabe 2022 pasteur ça le ba pesa message bi 2022 ils en a diablement abimi ils ont fille moi abimi na mai na garçon moi abimi na mai tout le monde a basé tout le monde a bat bando couchané moment tiba nzela batina tout le monde ba couchané vraiment comme tout le monde a fin du monde Tony tout le monde a moi si mo ka ngambala la passer on s'appelle ça message na 2000 donc il de laisse personne mais il y a personne déjà le bec ando pesa ba message bi que mboke ezala moi boy appelle ça na message moi makambo tout le monde peut tout ça appelle ça ba message moi bi que ba sirène na mai ba bimi ba transfert le rabasi au moins muta lingo moi si moi azolinga yo mibali bandolinga donc makambo ko comme mabe ba mort donc mais ezala ba accident nous ala donc jeunesse ezala sacrifier mais o boye banzambe ba sauver donc monde déjà mabe tout tambola mabe tema mabe za forme tout monde appelle maman Lydia na ba plibier même te ngalo bango mukolo bat ba mona ka ke moi ça maika lambai asali boye na maika batolo ba mama maika ngapona ngana sepela tene andolo ba bon take musala nzambe da contre musala nzambe suka moto suka ba plibier ba c'est musala nzambe toi musala nzambe donc musala nzambe oui to so yani musala nzambe ko so amsusu 5 heures de temps prier ngazu nanga 30 minutes yazwa temps prier nzambe mutabende mutu mota ko mara musala nzambe ka boye emsu nzambe asali grâce mo ba maika lambai ba fona so mona po ba bima ya nzambe mutabimisa bango ani don mo boye na kati na ye so yetongo ye ongo contre doana soka zaka na nzambe wana nzambe mutabenda ye ako frapper yo mona mambo so ba maika lambai ka mwasi ba plibier bolo mo salami po na don donc so maman Lydia na ba plibier fou parce que mutaplibier na bonne foi a plibier na sens ni na bonne foi tata mo mona o bimisa nzoto maman nyosto do mona na boy mama wana akobe ma pasteur eza na téléphone na so somo plibier em suna mutema mabe et là qui monte ma be so bozaki bino mbale mwasi na mobali so ezaki na nini ata kutu kanda ngo atandenge ni fumu na nga publier moto a difia bat na banzembo na ye bat so moto obe ba adoration so yoka banzimna ni emso so dema ngo sa mabe mo boyo kinzembo nzambe mo boyo ezongi so tali na sa mabe te mo kinzembo na ye nzembo nano yoki ngo ezango azanzambe te nzambe na kote ya kati na ye manzembo mo inspiré yo pe bongo lisao mais yo siko nzembo wana yoki wana mais mouton ko ba plibier pour ça ni na to kinze monota nzembo na zango eloko te mo ko ba plibier yemba ne ka ko yemba o mo ko te koma
mabe ce que comment yo mto plier ngo pembisa bato mitema bato yo mo bate belé so tali bien makambo ba prophète ba lo ba ta passer de ça lo bien les solo mon qu'il to mona boy mabe zebe ba passer be tout le monde ba plier bango po et pembisa mon espoir wa officier ba téléphone donc au mona ke mabe comme belé po anirani un sujet mo ngo prier tali ka passer de c'est mon talo ba ko to ngo prier tali ko to sert en ba plier ngo prier so tali sert ko ta sala boy mo prier susu et atomiki na tambola na kinga nganzamba ebinga musalo ba ke église nga mo mutema na ngeze église pour nini oyeba sans sabonzambe wana te mais muto abisko sans sabonzambe otala te ba plier zaye ba plier pasteur le mabe nga fona ba nzambe o azali na ke église na ko sambela nzambe na lokelonga nzambe pour lobi na ngeza la bien on prend ba plier ba sala nzambe o pe ba plier na bato to yo kaka bango na mona des fois na mona ki frère moi bimaki atia mamloka frère Patrice tout mon sort na fi tenait de so akufi tout mon sort donc tout ngato copier ma bete likola mabe mais il y a des artistes net sur le table copier au copier tu ouais rançon copier ndeni be au copier copier na tra ba papier na poche yo copier on a sens yo copier on a sens tout mon a c'est là au million au ça on net na million somme ba mona ko du succès na sima mais mon frère moi Michel Bakenda tout frère moi o za rapper ba plibia bo yemba chef na mona baba mo ba to ko bima mikolo na ba nini ba yemba loko aye est-ce que mon ateneni azo yemba loko mo na zo saba ni so ngo yemba loko frère Patrice yemba yo faut lataka ko sabilo mo bo ça ne moi comme injure zo finga muntu on comprend donc tout blague raté siko ebi net loko le BP inspiré nga so siko net balobi ki ba sala siko portrait ya frère Patrice ba sala onde moi les a mutasali ni nae ayo remettre selon ni mais est-ce que tu copier na mutu ça do copier na sens à ce qui ça bat nous ça do copier j'ai ma mutu ça copier mutu ça ça on a so tout n'est que ça qui on moi ni a senga pardon Nathalie mais ça par rapport na senga pardon ça qui bolimbi sanga boyena boy j'ai ma basala nzambe na tout type de blague na bango on prend so nzamba bengo bana bat musu ba bikisa ba souva baza bat musu ça musu ayo kanzembo na yeboy milimo moja kina katani longwa musu ezake a prier pour na mutalibo mabika musu tumo do a prier pour na ye mutwana tili lo commencer la nzambi ate ya dérouiller na ye mais mutwana commencer la nzambi na travers ya prière a mutwana siko yebisanga mutabongo. Mais tout ça mali de babi c'est comme si belle famille naï ba semé qui naï akala nde ba e makambo bim parce que moi ça que monsieur lobi ba to ba ko ba ba pona divorce na nganga mobile na to divorce mais non tout ka pour ça na bala j'ai envie de me marier nde pe c'est que belle famille kana babi yo kuto zaki le côté ya na somme tazu ya produit yo premier album c'est mon talent za akala za le lote et puis mais siko mais après makambo ya alobaki ya mon talent on so talibet ninga za konda to ninga ko munene bo na neo hôtel là ya siko te so za kala bo comprendre que amsusu ils ont mambakala siko za munene par rapport ndenga za siko na vidéo na za munene par rapport ndenga za siko wa tindaki muta siko to mutakala wa siko yemo mutayebi ya on va sala nzambe pe bele mususu ba comprendre que moment to ko meya mabe on pas moment to ko meya mabe faut to ça ni to protéger ba benga ba brebis nzambe to protéger bon ki ba bunga on prend ouais to protéger bango mo ba mo bima frère cédé frère abire o ban masala nga bire na pesi mbote o ban to protéger bango ke to mona ba mitakala ba sala nzambe ba sa ba vidéo mo boye donc et faux pour je ma mizo so actuellement je mo sambela so to ba pasteur so dada tambola boye o ban pour jamais go betsa libaku likola mo vidéo mo moni likola mo to monde tinga boye na biso jema ata musala nzamba sali ndenge nini ata musana bika na okwa na minute musala nzambe ata pasteur na bino bimi aza musala nzambe nzamba benga nzamba be ba professeur bela pesa est-ce que bilelo na pesa que lo mo boye obi na prison et lo mo bandolo na prison ba prier fort ba na prison ba prier makasi na vanda la prison consomme lo mo bezo babi sirène mo do tambola na prison nena yo kaka na raisonner mon pasteur na solo baki lo mo bibima na mai mangamo esala maboye na mboka mamo esala mambo on tout mona bali ba sida mo zo salama ba jeune ba kufa obi je ma so tali talaka na époque na bi so tali ba jeune be so tali lelo ba jeune fille belé ba na pour sa vie ba jeune fille belé ba na pour sa so munka je ma tie kabelo et puis pour ça tie kabelo yo mo eza siko muna jeune fille abombelongi na ye mais bazo sise pa mboa tala non
so na beto lokali solo ka muke jeune fille mo bete nga solo jeune fille mo boye aibi ke mobala na kisi mabimina mobala na pese ma $1500 mobala na pese na $20 apesa $1500 na $20 aibi so ke mbongo ndo ke nango boye $20 ko sombela ngo nzanza miliki tango koma ukuvani na kati ya bassin aussi miliki to soki na kati ya bassin au moins le moki ma sexe no andomela miliki na miliki na esela asali yango azwa asko ba 2000 ba 3000 ba 4000 tefsa sko moi c'est aibi ke loko na asala est-ce que yebisa nga soka za na jeune garçon mo abimara jeune garçon pas coucher ne jeune garçon a bénéficier na nini a bénéficier non a nuire jeune garçon na a yibe toi na ye ya amona 2000 na ba mona na place mo ba fingo so mo car mo lo mo boye ba jeune fille belé ba bo ba garçon vie voilà ba jeune fille belé parce que eloko yo sala muninga na tanga yo mona ngo asala comme so muninga na palais na kuti libumo ba pe lo avec sali bon libumo zo baluka ye banini muninga na kuti abi sombela no milika bosa na ko somba mais wonza menaza bosa no somba mi tanga koti na nini ya tse le bassin mo asomba ye mo asomba tse milika na muninga na otabu elo mo bimé na muninga na ganga depuis wana ba jeune fille nga konda za so na bandala on comprend donc vie ba fille belé ba bébé c'est ba jeune garçon vie ba garçon peut belé musu ba ko tambo bassin mais monde etambola mabe monde etambola vitesse mo mabe surtout 2000 donc moun ça mona yo mona te na tanga kala jemima ba père na biso mbando kunda ba père na biso mbando kunda zaki père akola sombi lupangu père asali bo akoli akoyi makoko ani mais rekundie mais le losko biso ba ko ba papa biso ba mo kunda biso papa biso ba mo kunda biso papa biso ba mo kunda so tel pe la plupart ba pango ebele tikala ezara pango papa mutasomba koko mo kala mutasomba bana batikala ba koko batikala génération moteur ya na vanda mais biso mo to bima eza mo passeport ani etambole mingi eza baba sto kutana ba mo mo bima miso na ba papa mo 50 donc le comme jeune fille pour sambela fa ko ksemso 35 ans to 36 ans mo parce que longa nzambe ma beno so sermo nzambe amo ko so pasteur passi pour aluga bala mais so razan 22 ans 23 ans 24 ans yebise mama nzambe yebiso mutu to pexé aussi on marié moi on marié on marié aye mutu mana mutu kisse nga kutana film internet nga nzamba longoli nga mabe mo boy taka fia yebisanga yemo ka yebisanga muna na bimana jomo beneda na ba kiss na bi tungo bimano muna so tali mutu asombi téléphone ya boy yemo ka yebisanga mutu asombi téléphone mutu asombi kabelo no sani na bitongo sko yemo yebi na kiss po no lia mbone muna bono sani so ngape mutu abona bimane siko kana lobat wango yebate ko sanko yebate siko j'aimerais moi siko mutabonga pese ko sala ni na bimane siko bisanga ayenda pa mutakisa na bimina ya pese mbongo ba nini ngape siko na ye moi siko jeune fille yemo ko yebi ve mais sanga mutabonga so kufuto kote na problème mo to mso beli mo malade beli ba jeune fille ba belo moi kena ba putain moi jeune fille mo malade mo ayeba na te muto zo lela libu paso ko pete loro ni semence ni batikelio faut comprendre sens ngato na ko pour na comprendre ba sens ma mebele eza jeune fille belé ba mon tuba c'est que mutanda kisa ba kisi na ye mongo no yokango te mais mon papa no linga no te papa na mukolo na ki mukolo ya ye mongo papa na za ba kisi kisi ya ye na mwasi na ye ngana zo mboni na tsongo mai na tie munga na sokoli ma mungwa voilà muna to do chuter to comme l'abso vraiment na suka na mbako pispo o ebisa to pourquoi ça qui absent et puis dossier maman Lydia et puis point le moka mukie sur ko sa point de vue na yo par rapport le lobe ko fait munda du passeport diplomatique mais to moni réaction Sankara fingi to moni pe Marie-Paul abi que non donc il ko fait mde azata ko mérité té yé la bi donc il place ko fait ko ba bon on débat ça ensemble amsusu ko fait le mdete parce que pas auto mango peut so me monter ba débat belé to mona jiba ozwango wera ozwango et là ba mise et là ba mise belé ba ozwana ba boka skande a pesi ko follow mi de kasi jibe pe na ozwa te mo pe wera ozwa ba jibe ba wera ba za ba to héritier watana be ba bato ba sala lelo na musique na biso on prend ba fali ba fait rigola ba on tout fou ba zwa ton ba maître Gims ba Jean maître Gims ba représenter ba moka libanda on prend fait ba faire et ba zwango pour représenter ba drapeau so tel partout ba beta au moins na fali ba mise drapeau mo ya yani au moins faire ba beta drapeau mo ya Congo on comprend mais maître Gims so beta so mise drapeau Congo te donc ko follow mi do beta drapeau Congo yebaka ndeka liso eke da ngoma moyeke miso Congo to ninga mamba nini ambiance polémique ndeko faire zo mote ba nyonso komi na nini nga passeport rouge ba nyonso ba ko motang on comprend na monde ba nyonso ba motsa ba porter parole net na monde ça c'est pas ça c'est pas genre
ati liboko mo repese mbote na pese mbote c'est le quoi moi comédie mais seulement na telle émission de comment moi c'est notre communauté abi po na ende ba pesi ba dadaju na Gims avant Kofi po na mo na humiliation bon c'est que baomba ina masolo ngoti ba imuntu yakino papa na baomta kota ki faut pesa ba netant ba pesi on pe na nenga obata mate ba pesi na nenga TV yango pe pesi bato mosusu yebi vene soko follow mdalinga elo nyonso ye faza les premières on partage les premiers temps maintenant ba tie mutu pa tie mutu yango il peut la raison pas bi ko follow mde azu passeport pour asengaki alela ki bakona mboka yango ba pesi passeport de tout ko follow mdalinga atavanda atala te tout ye pazana et ça là moi bien tu bien ko follow mdenga vivre moi ambiance ezalaka nini ezalaka tu wana eza ngapona nga na mona eza to mona on ka o mona peshi ba occasion on ndenge na ye musupe ba zo ba filmer na bango to mona ka azalaka na ngo musubu lo babwe to mona pe na blanchard mosaka ngape na zalaka na et pas ça qui on a ni mona été pas zalaka ya zala on peut la vision na poche là kasala que ça qui on ce que on a mutu nyonso Voilà, merci beaucoup Mouna to comme na suka ya émission batu boki point de vue boko peka que Mouna pena changer Mouna kala pena héros masasi kalikila tumi mais Mouna pena est-ce que na liro ndengo changer bo est-ce que internet elingaka bo te internet soza boba tamona alende la sala émission mo be ani natala masanga te kala ba kala kenda na ka ninga kende matala makakati na mona masanga germain to bala loimba ya kitoko on pa abali moi sine mais je vais mettre coup dans comment changer auto bala za masana biso auto bala yo ndo bino changer pena na changer ndena mo na baso ba frère te nga la frère te naka muna mais na bisko sens abonzambe na bisens ke na bo différencier moi so na ko lala te moi so na ko simba on te moi so na ko bimane te ulala moi so bon na soigner moi so na ko mais mino vande on a biso to soigner ça bien OK oula voilà to comme la suka dernier mot par rapport à émission na bi ke batu ba so zongi bon dio oyo bolinga ngo mingi bo mona sko ezonga lisusu makasi mais sko ya mobebe na kata bonzambe pe ça peut bien tout thérapie donc ndara tout moi to soigner pe ba musicien na biso to soigner bon moral moi to tel côté j'ai ma pe to soigner moral les appels bien yo eza munene au moins to soigner pour tellement j'ai maté munene ndenge senga bo ba pe kata bo senga pe ke fe ko tanda ka ballet vendre na ngona kata ya on a besoin la bala et ça bien on va prendre au moins nyonso ekola au moins to développer dans la famille monde quand on est célibataire on comment si nzamba bo ça pe grâce na nzele mission pe mambo ya OK boki nde Mouna zo regretter ndekona ye to ndenge zo ya o mo atenyo se kuna na kamwe to na salika 2-3 semaines so 1 mois na moni ekoli nyonso na tali manzoto boye na bi j'ai manzoto zo kola ka bo mo nzoto munene na tali boso boye na bi j'ai mi ma vous comprenez que non et ça passe pour elongwa te la tali yema so mo sa kito po komisa mo si na tali ma boye na bi nzambe eko pengwisa me pengwisa biso te to kota ka tsa bo nzambe un dernier mot par merci na ba nyonso ba soutenir Sarah Ramazani, merci na Pauline Ngengo kokabeza ka éducation na bango, merci na Mame Meline Zemba, merci na mon boss Meseli Bipumba, merci na Fanny Bongende, merci na bato tout. On a ba bengenga na ba tsaki mutu sa ko bengo te mais OK passe na monter Mathieu na prière. Donc prière monter les caisses ko nyonso la champion. Merci na bato tout ya tout Christian Touré Kendi, Masananga Guilhem, Masananga Moïse, tozaki na bango bato ba chaque fois bando landela vraiment dans tout ba mettre à soutenir ngai ba mettre na vraiment o ba mettre vraiment mettre o ya côté ya nini ya mamba l'état wa soutenir nga mutu tout o mazaki pona nga famille nanga pe na pe bango mbote numéro pe parce que ndo bimi boye na minto yo Mouna marebele ozalango souste numéro na yo pour ça la Facebook na Mouna Cédric numéro contact nanga 00243 89 713 408 na suka na biso bengi pe je mamba la manger ma Mouna ba benga ki yo mutanga soutenir yo msuko sala boye nzamba toucher mitema batu na yebike mikolo tondo mona na mona na émission tozo misavema et sala ma bien merci na Géma pour benganga merci na Julien Botalatala na Raphaël Walukonko. Voilà. Merci beaucoup na Mouna l'artiste nenga otoloba. Mais Mouna c'est si nango mais nanya benga kite. Frère no bozara na epe na kuna nini. Non. Frère ça yeba de Frank Stéman. Mon appel était mon ça ko ça yebi am ça na numéro ko kota te po benga. Numéro na yo moko.
tenga ndo sala numéro na ngate yo benga nga numéro na ngate mdo ndeko na kai panzana ke mpila bengi la ki ndini nga luka ki mutana ndenge na ya mutana façon na ya msu okay passer mso prière pour nous msu pas prière pour nous msu 12 fe kozala 12 fe za po bate bele pe na okay bate moja bate bele msusu ata amaro mboko ya mabea bakatele kaka wana camarade vraiment msu baba ke bakatele kaka na likambo yebite ebele pe bete na robi mabika o akebe malibela bataka be bourmo na nzamba bi minga yoti basete zate nini nzambe basete voilà et ça la kesengo kozala nandeko na olibana to mona la rata ata soki to ana ngote to zuya komela to zuba jus na biso to fandi qui to kamoko na besika passe en tout cas ça fait vraiment mal hein. Vraiment je dis merci beaucoup de ce botal la biso de partout hein, sur Congo Victoria. Numéro Mouna Pessi, numéro nanga pe yango wana ndeko komona ke moi mai kaka ta moi jus pour la kosunga na membre batutu maman biso Belgique maman Belgique 4 maman Belgique 2 bato tout ba soutenir ma ba soutenir biso vraiment bande bandeliti suka tilo tozali ini biso nyonso na mona pe zinia be fenêtre tondo sola ne donc salement bien ba biso ndesanga fa kima likambo ibito kima ndeni ya nzambe zalaka ya nzambe pour la rate yo bina pesa ko ba conseil j'ai maté okende faut protéger na cache nena cache nena zalaka partout ata ba longo na bango nil mais faut protéger faut se protéger pour ezalaka to batela biso malade ezebele banini ezebele mpepeze bele tout se protéger. Voilà, comprenez que c'est avec Mouna, hein, le roi de Makiki, le roi de Makimbese. J'ai dit merci à Moïse le prof pour le montage Nénia Rolambango. Merci beaucoup à Jancy. Merci beaucoup à notre boss JB Koumalouta, le vrai pétrole de Dallas. Merci à Dosenga depuis la Suisse, mon grand frère Dadi Mabibi, Mokondi à mon belle Karine Mokondi, mère ma petite bientôt. Et aussi merci à tout le monde. Comme belle, mais il faut que je salue Riva, hein, Riva. Kuna pena na palais point. Yeto na tanga ba kopek azala kande mokonzi na pese ba mboti yani kana kin me makambo ko sala makwa. Voilà, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. C'était Gemma Ibele, gros de la presse congolaise à la présentation. Au revoir. Bye bye. Pona masolo ya culture ya Congo kama masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okosoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey,